Mbutu la famille makambo ya kokamwa kande bomoni na titre na biso tolobi mama Olive pasi pe mawa bandeko na ngai ezosala pasi ezala ba makambo susu ezalaka toujours malamu soki peut-être mokili yebi yango te soki peut-être batu ba yebi yango te ezalaka bien penza mingi makasi mais soki makambo ekomi ke mutu nyonso ayebi yango mutu nyonso komi kobetela yango lisolo bandeko na ngai esalaka pasi ya makasi ebele ya batu toyebi ke mama na biso Olive Lembe Kabila azalaki ex première dame ya République démocratique du Congo. Kande to mona kana ba pays mosusu mutu ata soki azalaki lelo oyo azali susu te mais quand même mutu na mutu to mutu nyonso azalaka besoin na respect ezalaka toujours malamu toyebi ke tango couple na biso ya Joseph Kabila Kabange na mwasi na ye bazalaki ba président ebele ya batu basepela na bango ebele ya batu pe basepela na bango te ezalaka bongo et d'ailleurs vie ekendaka pe bongo vie esalemaka pe bongo ezate ke no batu nyonso na mokili bakolinga yo te et ozala toujours na batu mosusu oyo bakoya kolinga yo et ozala toujours na batu mosusu oyo bakolinga yo te c'est tout à fait normal donc ezalaka bongo ata babiso oyo tosala bimission eza na bandeko mosusu oyo balingaka biso oyo basepelaka na ndenge tosalaka banalise mais il y a aussi d'autres personnes oyo balingaka na bango biso te ata soki osali analyse ya ndenge nini ata soki osali ndenge nini omona kaka koti na commentaire afingi ya saboli yo ya même de ces personnes ozwaka numéro ya téléphone boye abengi asaboli yo donc mokili eyendaka nango ka bongo wana eza nature ya biso bato bandeko nanga na système moko ya kitoko penza mingi makasi voilà. Lelo etwali Nines TV ayeli bino lisusu bandeko nanga ka ndenge ezalaka ayeli bino mama na biso Olive Lembe Kabila bandeko nanga nini ya pasi pourquoi tokomi pasi pourquoi toye kolela pourquoi totiema ya miso lelo concernant moi ba makambo moi bo kosolola na biso na kombo ya mama na biso Olive Lembe Kabila bandeko nanga makambo ezali soki toke kokota kutu na ba comédien bakoyebisa yo ke no mama Olive alongola ba comédien ebele barin soki toye kokota na makambo politique bakoyebisa yo ke no mama Olive aboma batu mosusu aboma batu ebele kaka biso batu soki tokotika na bato maboki lelo oyo bakoya koyebisa biso ke no soki bomona bato maboki lelo bakomi ko voyager c'est grâce à mama Olive soki tokotika na makambo lisusu ya politique il y a de ces personnes bakoyebisa bino ke no mama Olive asunga bato ebele donc ba makambo ezokende nango kaka matakita awa lelo toye na ndeko moko aye kobimisa nyonso na poasa ba vérité ebele oyo population eyebaki te concernant mama na biso Olive Lembe Kabila alors ka ndenge na lobaka bandeko nanga eza na makambo mosusu na lingaka toujours na memela bino preuve eza na makambo mosusu de mon côté mosusu nga moko pe na bangaka omona na lobi ke no moyen na tia preuve ezate bablo mosusu bandeko nanga na lingaka toujours na tia la bino preuve nyonso na poasa lelo penza na ye na ba preuve nyonso na poasa bandeko nanga ezate ke no mama Etoilini yende ayokaki nde aye kobetela biso lisolo te nga na yokaki te mais na ye penza na maloba bandeko nanga ka ndenge ezalaka ayebisaka biso toujours que no tambola mokili bandeko nanga omona makambo mokili ezaka na makambo mokili eza na ya somo la famille nga kutu na yokaki nzoto malili tango na ye kolanda bandeko nanga video wana na yoki ba maloba oyo ebimi pona mama na biso Olive Lembe la famille na yoki nzoto malili nga moko na bando mitu na nzambe oyo sikoyo nini makambo nini tokomi kokota lisusu bandeko nangai ezosalaka pasi penza ya mukete me pasi ya munini pasi penza ya makasi la famille osala pasi ezamba bilo mosusu ka ndenge na bandolo bana ibandeli ezalaka malamu ebombama ebatama batu bayeba te mais soki ozala makambo mosusu bandeko nanga ekomi kobima na poasa bandeko nanga esalaka toujours pasi mosusu yango monaka batu mosusu oloba keno awa kutu naza boye nazata na makasi te ya kotambola lisusu te pourquoi parce que c'est comme si
batu nyonso bazotalela ngai. C'est comme si batu nyonso baotalatala ngai bayoka nini ezoleka nini ezosalema nini ezotambola bandeko na nga ekomi nango ka bongo eosala pasi penza ya makasi. Baverité nyonso na poasa oyo nyonso ezalaki ya kobatama bandeko na nga lelo ebimi. Sikona baverité wana toyeba te eza ya solo to eza kaka lokutaka nde tomonaka bato mosusu. Mama Mae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba moana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa moi si et kimayo ki mobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation ka ndenge ezalaka na ndenge moko bien na système moko kitoko na système moko tokos. Gavker ayeli biso ba solution moko kitoko. Gavker ayeli biso ba makambo ya bien. Gavker aye penza na ba solution balobi na Gavker bika na yo libela na Gavker bandeko na ngande place oyo tozwaka bana na Gavker bandeko na nga oyo nyonso tungisaka santé na yo la famille ba solution eza kaka na Gavker la famille na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo penza na yelibino mama Olive Lembe Kabila bandeko na ngai nini ezoleka makambo nini esali que non le loto ya kobeta ma solo. Avant na tiela bino ba video nyonso na poasa ba sekele nyonso ya mama onabiso Olive Lembe oyo euti kobima na poasa e kozala bien na nuna ya ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi que chaque fois que tu sala la émission ya sika ba to sika pe ba kotaka yango na ko sensibiliser ba nyonso ya sika. En tout cas si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne abiso chaîne moko kitoko chaîne ya ba analyse somo chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi na pesi bambote na yemoko mama Lisi mpitu ya balisi na pesi bambote na mama Eugenie Zemanga. Bambote nanga na madame Adrine Mafuta na pesi bambote na yemoko mama Judith Diampoviza et sans oublier madame Basila Mboyo de partout oyo ala nara penza Étoile Inès TV na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. Kane na obeta masolo lelo bandeko nanga
na makambo ya mama na biso Olive Lembe Kabila. Bon, moi personnellement bandeko na ngata on ayokati ba audio wana na landi yango nyonso, na yokati nzoto malili esala kinga pasi na motema. Siko na pasi na motema wana Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pour na yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mbongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Moi sensibilisation lisusu ya mukuse avant na tiela bino vidéo, la famille mapango koteka yango yo, kane na lobaka sombelaka bana na yo lupangu, omi sombelaka pe yo moko lupangu, $750 ya pamba oza na mwa lupangu la famille. Ezalaka malamu ozolia ozomela ozolata ozosala ba voyage kili mais de l'autre côté zala na mwa bisika na yo oyo yebike bisika oyo na rovandaka e ozala bien penza mingi makasi ke ozala ka muntu moko bitambola te babenga yo un jour pe kolo lupango to boyiba makambo wana keno ozala locataire à vie e ozala bien te, s'il vous plaît ba mapango ezali tango osomba pe lupango na mikanda na yo mpiau na ndenge moko ya bien. Voilà la famille tolandana no vidéo oyo toyoka basekele nini ebimi na poissa concernant mama na biso Olive Lembe Kabila. Tolandango et on se retrouve juste après. Na lingina senga na Olive Lembe un conseil. Mais ba makangu oyo bima na bango eza bien te. J'ai le oui ama de Olive. Ou bengi makangu na lingala. Olive, kindumba ngo ti wapi? Olive, ti wapi? Mobte. Olive, tika kindumba. Olive, tika kindumba. Makangu na liboso gudu ya kasongo, ozongelie. Tika yango. Makangu na mibaleza kariba babaso ya omoni zakara cha munoko, azo finga ba kofi, azo finga ba Shabani record, tout ça. Parce que, ndenge moko na denile si bolongola na ye bazemiawa. Zakaro zoloba, mais senga Olive Lembe mwana wana mibale. Na lobaka yango na mboka na lobaka yango Hippolyte aza mutu mabe, mais asala bolamu moko abotana Olive te. Mwana liboso zali ya Eric Lenge, master na ye. Mwana mibale za ya Zakari soza pena lelo zo chambanga, ozalaki conseiller en communication ya Olive Lembe. 23h na 2010 ngana kini, boyena bloc na bandal. Na Olive Lembe bokiti bosomba babiloko. Tabuzoba, bataba, bozolia. Wana Olive, Hippolyte azalaki wapi? Boboti ne mwana. Mobile ne misatu Jean-Marie Kasamba. Télé 50. Olive, kindumba ngo ti wapi? Olive, ti wapi? Mobile no mine Deniles. Période mo boyoki obakangi Patrice Ngoyi Musoko, Hippolyte linga abomaye. Tout ça, na Patrice Ngoyi Musoko abimaka les saints des saints makangu na Olive Lembe. C'est ridicule. To Yesus na mukuna. Obima na mukuna boya. Omonika na aksana ye. Mama na kukate, mama na kukate. Ay me obima na travailler na secrétaire na yote. Olive makambo ya pasi la famille, na bandike ebele ya batu biso nyonso touti kolanda ba propos ya papa na biso oyo alobi concernant Olive Lembe Kabila. La famille. Kane na yebisaki bino na yokaki nzoto malili, je ne sais pas de votre côté, soki bino pe boyoki nzoto malili ndenge nga na yoki. To ezaka nga moko nde na oyokaka nzoto malili bandeko na ngai. Makambo kokamwa makambo somo, makambo nde makambo. Bon,
ebele ya bato toyeba histoire ya ndeko na biso Eric concernant mama na biso Olive Lembe ke bazalaki mwasi na mobali patati patata nga nalobaka toujours bon vi ndenge ezalaka mutu na mutu azalaka na passé na ye. C'est vrai tokoki koya awa tobeti masolo pona mama na biso Olive Lembe o amataki o akitaki, mais mutu na mutu dans la vie ezalaka na passé na ye. Ka ndenge ba biso oto ito ya kosala ba émission tozana ba passé na biso. Bino pe bolandaka biso boza pe na ba passé na bino. Soki tokoki biso nyonso kozwaka ba passé na biso totie yango na ba mesa la famille eza na batu mosusu bakoyoka na sonya kotambolaka. Eza na batu mosusu kutu baza na ba passé moko ya makasi. Koleka ta ba passé oyo ndeko na biso azobeta lisolo pona mama Olive. Eza na batu ebele bafingaka mama na biso Amida Shatir. Oh azalaki na jibe mpiana, silisina na jibe mpiana ke na Didier Kimnwani balobaka ebele. Mais soki to komi kotala pe ba parcours ya bandeko na biso mosusu ebzana bandeko mosusu bandeko nanga ti akota na ndako alibala bima na mibali soki 20 soki 30. Mais ba passé wana tolobelaka ngo te pourquoi parce que bazala bango ba personnage public te. Siko ba oyo bazala ba personnage public yango bomonaka toujours bato ebele balingaka toujours kokendo luka ba passé na bango pour que baya kosambwisaka bango sur les réseaux sociaux. Eza bien te la famille mutu na mutu aza na passé na ye. Concernant oba makambo mama Olive abimana ba papa na biso Patrice, abimana ba pasteur mukuna, abimana ba oyo, ezaka pasi pe mawa. Est-ce que tango bando bimaka, bino bozalaki, wana ezaka mutuna na tunaka. Dans la vie mosusu to lingaka teke koya kosambwisa batu te. Kane na lobaki na ebandeli, la famille, mutu na mutu azana bolamu oya sali, mutu na mutu azana mabe oya sala. Biso ba Congolais tozalaka na mo ba comportement moko ezalaka mabe. La famille fona lobango, je sais que la émission oyo il y a de ces personnes oba koya kufinga ngai. Pourquoi? Parce que na oloba vérité. Ezana batu mosusu ba ko préférer que na yata on obeta li solo na kote la ndeko wana ngape na sabo la mama Olive. Ce qui n'est pas juste. Biso ba Congolais tozana comportement moko mabe makasi tozana mitema mabe. Comportement na biso eza ya mabe pourquoi? Parce que biso tolingaka kaka échec ya mutu. Tolingaka bolama mutu te. Omona batu mosusu aoluka penzaka échec na yo o échoué. Ye azalaka liboso na yo. So ya moni ke non nzambe akomi kotombola yo. Omona akomi kolukela yo ba makambo moko ya kala. Mosusu na ba makambo moko kutu oloba na yo te. Mosusu kutu na ba makambo moko osala na yo te. Aokendo lukela yo parce que ayebi ke eza internet on a obimisa vidéo batu bakotala ya de ces personnes oyo bazalaka na ta ko raisonner te bakondima nyonso eza na batu mosusu peut-être batu amayele neti babiso na koki koya na ba makambo na sali mutu akozwata na ye a examiner a sala analyse sur makambo wana ayeba est-ce que eza ya solo to eza lokuta. Mais ça batu mosusu akoya na ye parce que non mokili batu bakolandanga batu bakotala vidéo bakosala kutu partage eza pasi et puis kotala mutu ango aos loba passé ya mama Olive soki otali tata mokolo aza kutu tata ya lelo te tata mokolo soki olandeli penza vi na ye aza papa genre ba papa oyo asi abotisa ba jeune fille na ba quartier pas possible ndenge aza boye aza na bana soki 60 oyo kutu ye moko aza irresponsable azalaka na tawana kozwa soin ya bana na yete. Azana tawana kozwa ka soin ya bana na yete bana mosusu asi asondola bango ba mama na bango moko nde bazwa ka soin ya bana na bango. Ba papa botika ba makambo wana boza mikolo. Ba biloko ya bongo ezata neti ba chroniqueur ka ndenge te omona ba chroniqueur lelo ya kijene mosusu oluka visibilité. Ndako kiko yana ba propos ya bongo alobi ale ayebi ke down oloba bongo na oluka nanga ka visibilité na li ata moi quelque chose mais tata mokolo soki déjà vi na yo esi esimba na ngote e kozala malamu vanda zala concentré na ndenge okokufa e kozala moi bien. Congolais totika ki mutema mabe parce que na ba propos ya papa oyo voir même des commentaires il y a de ces personnes oba papa tikela biso lukuta. Ezana batu mosusu na bango pe bazoya balobi oyo lobi eza ya solo. Est-ce que eza ya solo bozana ba preuve?
ata kutu balingaka kosambwisa mutu bokosambwisa mama Olive yango jusqu'à quand na okotela mama Olive te bino moko boyeba o balandaka Étoile Ines TV bandengo nanga nga nasalaka banalise oyo eza correct pe eza juste nasalaka bongo soki mama Olive asali mabe eza na ba émission moko o nasala mbutu tango okotaki na théâtre tango tomonaki mwana ya papa na biso Dati Kitambala. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mbongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Suka ya partage na biso yango yo la famille tokomi na suka kande tolobaka biloko kitoko eumelaka nango te biloko kitoko eumelaka nango te la famille kande to bando beta lisolo ya mama na biso Olive Lembe Kabila la famille. Donc chaque fois que ba makambo bimaka toujours na ma réseaux sociaux avant ton dimelango to zwaka tana biso ya kosalela rango ba analyse ya ko kota penda na mozindo na mozindo oyeba est-ce que oba olobeza ya solo to mutuana azoluka na ye kaka na kote na ye alia mwa eloko na ndenge moko kaka ya bientôt eza nango ndenge nini bande konanga bosalela biso partage la vidéo soki na notia j'aime na yo te en tout cas na osenga na yo tia j'aime na yo soki na notia commentaire na yo te tia commentaire la famille et kosala biso malamu bye bye et à la